Bonjour à tout le monde. Oiza émission Nabino. Eza émission Nabino awa biso nde makambo. Eza na servante Nabino oazo présenter yango Fifi Connexion balobi awa nde vraiment nde okozala connecté. Balobi na saluer vraiment mon boss balobi tozana kati ya chaîne moko. Oizaka moko balobi Miss Girl TV awande makambo, c'est la qualité ici, c'est la qualité balobi mon boss balobi entraînement Georges Chimba balobi Chimba nde makambo na pese vraiment mbote mingi epaya cameraman na makasi ya mboko yo balobi age Stervita nde makambo yende leader ya pembe to pese mbote ebele. En tout cas émission na bino ebele ba mituna na kati banda kuna bango lobi akomi lisusu connectez ya mboko yo. Oui eza moko ya ba oyo ba don Nzambe apesa vraiment tozo réaliser yango. On est là tozo yamba artiste na bino ya makasi oyo bino bozelaka vraiment boyokaye kala bomona kala mais azaka na kati ya Luanda balobi grand artiste ou toutefois de Panama mon vieux de moi ou ta France quoi babi Panama ne makambo na peso bambote ebele. Alors nazo zonga vraiment bon on a invité na biso ya lelo to kutaye awa to sola na to yeba nini oyo mama Moindo abombeli biso. Bonjour maman Moindo. Bonjour. Maman langa na yoka kio na luka kio na bena mona no maman Moindo parce que bazolobe ebele maman Moindo bonne santé. Santé ça bien na molazam. Kimeza na monika na lobela koute po na mona déjà santé kitoko. Maman Moindo na bingi vraiment na besoin na sola na maman Moindo ba fana no bainga ba yoka yo ba mona maman Moindo kala. Moindo akenda wapi? Azana poto ou bien azana Afrique. Mais tu veux découvrir maman Moindo azana kati ya Luanda. Maman Moindo na kati ya Luanda ozo sala nini? Naza posa tina rambo na sali kam. Maman Moindo. Bati na moti ba fano bali bayeba. Po ba yeba position no te maman Moindo ana poto ou bien azana Afrique. Tokuta na Luanda. Maman Moindo azana Afrique. Naka na kati ya Luanda. Bino bafana nga boko mitungisa ke Moindo aza wapi nazali vraiment nazaka toujours nazala en Afrique Nzamba pesa asa mabongisi naye toyebaka volonté Nzambe ya onde salam. Maman Moindo naza vraiment mingi vraiment bafana na yo bazo tuna mingi maman Moindo abala. Maman Moindo na bien ndenga zawana azaka pe mwasa libala na kati ya ndako toyebi bapasa libala ndenge ezalaka pe na bisengo libala mais eko coïncider que en tout cas Maman Moindo asala na séparation na papa ya mwana na ye vraiment bambota trop na Congo et pas yozali noko mwanga bambote ebele. Maman Moindo aza célibataire na minute oyo Maman Moindo abala te na kabana papa mwana nga uta mwana nga zaki na 3 mois mobali azaka na posa aya kobala mutu to aluka moto aluka kaye mais batuna rapé parce que toyebi ba maman na biso pe ya kalabazaki pour bala pe ba papa biso kalabazaki pour bala pe moi si fois ya a sondé na quartier ba est-ce que moi on a vraiment zara malamu donc oyo vraiment c'est que nous ba na batu na mutu abala na mutu oyo abalite soko se retrouver na libala moko boizo nyokola ozo lia nzoto ozo mateke na mutu afana e bon kutu na ngobia makasi mais siko na yo mutu za esika oyo izo lia nzoto ozo mateke Maman Moindo c'est pas alors que eloko nyuso ezakana tanango balobi il n'est jamais trop tard dans la vie. Oui eloko nyuso ezakana tanango. Oui maman Moindo a difficile te nazali trop facile. Mais ndela nga kusola malamu nga ba précader te au moment où on a besoin za ba temple yo so mono que l'église na mino kwa na groupe de prière na mino ke mamo temi libosa cher car dans les vies du boké temi libosa cher quand tu te fais pesa bon tu mutu so ko le kawana te ya wana moni bobenga o bo tu na mamo ndo bala
pour le quand de bomona ngana mobilité okuna baloba lesbienne okuna balobo asalabo okuna balo eloko ngami bolukaka o azabo o asalabo o azabo de bien la vie na bien bomona ka batuke na ti ambezi omoni moindo na mbali pa ya kadi kadima double poche omoni et c'est que si on peut kadi kadi kuna so côté masolo et pas ti ambezi de masolo omoni ma moindo na totanto wani tango kolongwa wana okeli susu na nini sika vient na biso ya malamu su musique betaka na junior bomoni loko alingi mutu so omone loko te bo na qualifier te mutu na mutu na éducation na ye ba parents na ye ndenge nini ba yekusi mutu na mutu hazana âge na ye oyazwa ya liberté aya po bonga boye baka ba via tutu na Luanda bonga boye baka ba via batu mais okende bo ba nzambe te bo la pesa nzambe te balobi a bisonde makambo balobi a wa bisonde boyo kaka mama indo ndenge aoloba alobi ke tolinga tolandela ba vie mais mama indo kobosana te ozali star o mokili eyebi osali kombo donc balukaka bayeba vie ya star wana ezokende lolenge nini mama indo motuna mosusu eza awa bafana no balobi mais mama indo alinga kozonga kongo te pona nini bando ye Luanda toyeba position ote mama indo oyaki po fanda na Luanda oyaki po o déplacer o voyager ou bien eza nini parce que Congo pe ezo manquer yo otika mboka kala mama indo lobela na bafana na bayeba est-ce que mama indo akozonga Congo bien akozonga te bande kona biso balandi biso o bolingaka biso uta to bana musala mama indo na bino azali vraiment na banda musala na Congo epambolanga na tamboli pe mwa bamboka nde lelo na ye kati na Angola magetu to comme Europe te mais nde lelo toza na Angola mutu na mutu na vie na ye nzambe aza na batraçage ya vie ya mutu na mutu omoni soko teka mapa te omonaka mama opende mapa mutu ezaka nango pasi te pena soki eka boka kozwi na soki osalaka mapa te plutôt soki eka boka kosali na yo kaka eza nango mpe pasi te mais soki yo bayeba remplace oyo na place wana omona mingai nango ndenge ezalaka alors que nalingaka mboka oyo te me nzambe amemanga na mboka yango ntango na ye mpe navandi alors que balobi moto aza na saint esprit te azali lokola tonneau vide moto oyo mpe tato ntango mosusu aza kati na bonzambe te eza pasi mingi alors que omoni nakozela ti nzambe ye moko akokisa mokano na ye soki naozonga Congo mpona beta tour ya Congo nazonga so Angola eske eza difficile mpona beta tour ya Congo na ye mpo nazonga awa ke eza problème naza na famille na ngai na bakongo alors que soki naza na makoki te nakeka kotalisa elongi boye na famille na ngai ata vous-même ata bino moko nakozonga mosala na ndimanga moko mpona bino mpona sepelisaka bino nasekisa bino alors que tunga na bino tozala na mabondeli makasi mpona kozonga Congo mama moindo tozoka basango rumeur ezokende ebele balobi Congo poison de likambo toyebi te mama moindo oza au courant na makambo wana oyo ezoleka ke bakolegi toyebi te bino na bino nde bozotiana bozobomana ou bien ezali euta libanda tolingi yo ataki oza doyen ya kati ya mosala wana o expliquer biso non toyeba eza nini. Merci beaucoup. Balandi biso mokili mobimba Europe, Amérique, Océanie. Vraiment bino nyonso vraiment atombeli bino bonne chance liboso bilili na bino na ndenge bozo tala biso na ndenge makambo oyo eye connexion. Oui maman. Na koloba boye omoni makambo oyo ya poison ya lelo ngalo toza na Angola. Oui. Mais ba site internet na biso ya onde zo panzana. Omoni na talaki cheko na yokaki pasi nga moko na fandaki vraiment na lelaki na moni cheko azolela otika libota na ye cheko aza alobi azaki na 72 kilo akomi siko na 50 kilo soki pasi wana ya libumo eli to asala sel akosumba kantine mobimba ya makila ya makila ya po batu bazolela bandeko nanga mosusu baartiste bayende kotala cheko bazolela cheko ye moko mpe azolela alobi bandeko
soki boluka bosali ngai mabe bokozwa nini puisque naza na libota na ngai. Oui. Soki oyo atie tembe oyo amoni yango mabe bolanda na YouTube ezali te ke bato bazoyebisa to toyanda na YouTube. Alors que naye koyoka balobi ke lobi naye kofongola YouTube naye kotala vie na ngai Chaka Congo. Mon vie Chaka Congo vraiment pire vie bambote belé vie na ngai lemba te. Donc il y a la kate vie na ngai asungaka vie na ngai atala kesika no so passe ezali po ete ye kwa kopesa sango po ete likambo kwa kozwa solution vie Chaka Congo bambota trop vie eske ezali magetu koloba magetu bafingaka magetu boyeme olanda te yo ozaka toujours chemin. Donc il se passe makasi. Vie Chaka Congo a lobby abandeke makama musique. Tala bolingo ekoti kati na art. Ba musicien. Lelo yo ba musicien ba komo sangana. Wenge musique lobby en stade maritime na si stade ko bukana. Ata mir moko ba kolorota tali bende moko te. Pour plein à craquer kozala. Tala bolingo wana balakisi tala ini wana. Donc Mouto a vu vraiment donc relève ya makambo wana nyoso. Donc Nzambe a pambola ye vraiment. Voilà. Bango pe bandimi bolingo wana lelo baza ensemble. Pour la nuit de biso pe to kolinga to za lokola bango. Bato bakomi kolinga ke baza la uni. Bako bete sika moko tala makambo bale makaba. Bango nyoso bakozala ba Dolphin Domigezi, ba JP Mpiana, ba Weransone, ba Ferregola. Donc les sangani so basangani. Ti ay koloba lobi ke nazali susu pona kopesa sango ya pasi pe ya mawa. Pona ndeko na biso makaya. Maman a tiré attention. Virus oyo yeli biso ya poison. Nga siko place nazaki misweteli tellement makaya. Azan ndeko nanga grand nanga. Na oki pasi lisusu na motema makaya. Na zongisa ngosomba mibali. Ngona atika koloba virus ya Ebola. To virus ya coronavirus. To virus ya tuberculose. Ya poison. Virus ya poison. Oyo ekomi na Congo. Sikoyo tokoloba nini? Tokopesa epai ya nani? Siko soma boy tamso ya koloba kena pe Congo tinozo na sute. Siko sona mko ba kena zo na sute. Pas? Po bien ko boy komi pasi Delta Force. Kaka ndenge moko. Vie Chaka bengi yango virus yeli biso ya poison. Siko virus wana ewuti na nzinzi, ewuti na mpese, to ewuti na mushelekete, to ewuti wapi. Tozokende tozosila, pasi ya boye, mawa ya boye. Ukomika kobondela boni ya Nzambe sunga bandeko na biso. Baza mato to perdre belé. Siko 3 mobimbo tozoyoka ke baza na virus ya poison. Tcheko dengazolela Nathalie Makaya nzote kiti Delta Force source ya likambo ezouta wapi eza kaka bango na bango ba artiste motema mabe ou bien eza na mutu moko ali banda ya makambo wana nde Tcheko alobaki bo alobi naza kwa kize na ngai mutu te Nzambe kaka ye moko ne mutu ayebi mutu oyo azosala pe bato bazosala makambo aboye menga na kize na nga mutu te tala fana na ndango ngamo na leli mwana mbala za komilela en vie nebi na nga bato bazosala makambo oyo te na kize pe mutu te lokanga pe moindo na nga kiza te pona tala ka pe via mutu te na kize na nga mutu te mais soki bato bazali to mutu azosala biloko ndenge wana ndeko balobi oya bomi ne paye pas au kufa ne paye. Oui. Balobi la salaire du péché c'est la mort. Muso comment on comme kufa na to bando bima bakusu. Miso ta muso comment na yozo sala baninga mabe mais mort ne koza mabe makazi. Ouais. Soki yozo sala mabe yebaka ne sambi selo. Batu wana oyo nyonso. Soki virus wana bazoloba bazozela yo ne tando likolo. Ne sambiselo atoko sala 105 ans na mokili na sena ntango bango bavandisa bango ka bazozela yo ti mukolo oyo koya oyo kozele sambiselo na yo pote okota justice ta
Tant que vous faites une chose à la queue, vous avez un film, vous avez un ganga. Tant que vous avez une chose à la plus que. Je crois que le bien est de côté. Vous avez le dire que vous avez un salinini. Non, tu as famille. Bande kwa tabiso moko RDC Congo. Bande kwa Libanda. Mosuni ya bato bazo kapasi. Eza mosuni na yo. Yo mutozo yokisa bato pasi. Mosuni wana eza ya yo. Soko za na mayele te lobi ko zapemba no na opeteur na yo. Oui. Eza vraiment pasi kotala maman Moindo aza vraiment choqué. Mon vieux Makaya balobi bino de ba doyen ya art. Toujours porto comme bonne guérison au Kobika parce que ba o ba osala ngonzambe ako confondre bango ezo sala vraiment participer mawa kota la ba artiste comment tozo bomana ne loko o ezo e banati pourquoi ba ko utiliser oboma Moindo pourquoi ba ko utiliser oboma connexion ozwani ni ce qui yake na ime yotikali na mikumba en tout cas maman Moindo doyebite na kati ya Luanda est-ce que na ari ya Luanda bolingo ezali boza vraiment ini ou bien bino pe boza kaka ndenge na Congo parce que na Congo to yebiso totali bango na kata ba film ezola sa baza ini mais to yoka mo ba poison ko bomana mais est-ce que na kata Luanda boza ini bosangana kapé bosala kapé makambu d'ensemble bolingo pe zola kisama monde artistique monde nyonso ezala ka monde ironie ah ouais monde semblant omoni ezalaka mona semblant yonde mutozali zalande mayeli oh oui ce n'est pas dit que sangana eza bolingo ce n'est pas dit que sangana yangonde zali main dans la main ce n'est pas dit que sangana toujours l'accent to comme mitema pembe voilà réponse non voilà balobi awa biso ne vraiment makambo ya bien ezana kati awa maman Moindo azalaki clair pour na biso maman Moindo na part na biso to komo kende pe déjà vers la fin ya émission maman Moindo na ebiki ozana ba fano balingaka yo maman Moindo ana libota moi ba mbote et ko sala pe bien makasi joyeux anniversaire wow parabéns à você, parabéns à você, parabéns à você, Pasteur Moïse Pato. Parabéns à você. Ah, bambo te belé pa Régine Nessi Congolo. Ah, bambo te belé mon maman nanga et pa yozali vraiment. Ingénieur Innocent Mafuta Motopamba. Ah, il est vraiment donc $500 et loko pamba. Donc Innocent Mafuta motomoko bien asola kitoko makasi non na mon ami bae lokola Innocent Mafuta te oyo basola ka bien. Merci beaucoup maman Pauline avec papa Guilain les couples. Merci beaucoup Georges Simba malgré tout Azamuta Boulou yeke bonjour Nabilo Nyonso. Il y a des membres sur la famille Nangai, Bambo Tebele vraiment. Il y a na pesibino Bambo Tebele na caméraman na biso les boga, Bambo te nabino ebele penza batno sa congolaise, Bambo te nabino. Merci. Bino nyoso penza, Li John de Kendeke. Donc Li John de Kendeke moi na pepo aéroport de ayo, terminus de aye, mon boss Roby Visor. Mon boss Roby Visor, Batika yo. Tala bateka na ba Visor me bakosana. Original les ayo Roby Visor. Donc original les ayo Roby Visor. Mobala taille bien taille maneke. Mutumoko bien makasi. Procureur Malik Bala. Mobile à pembe. Reste des métiers. Motema pembe. Motomoko bien bonan na mon até. Donc bato on a autant que la boss mi balo. Bato moko bien makas. Malgré tout, Moulière de Roby Visor et nous connaissons son ade. Il y a bois tard de mon noix, bois petite.
Moulière de procureur Malik Bala. Maman Chidel, moi c'est mon bien. Moi c'est vraiment vendu ça, Libala naye. Moi c'est mon vraiment cadre Libala naye qui toko. Maman Chidel Bala, femme première. Ah, batika yo maman. Yonde. Hey! Ma solo Bengi Sangati. Balobi awa bisonde makambo. J'ai salé vraiment mon caméraman ngana bengaka leader à Pembe. Balobi Steve Vitande makambo. Balobi Yonde babi awa c'est la qualité hein. Babi c'est la qualité mon boss. Balobi mon boss c'est Georges Chimba. Georges Chimba ya Bashimba. Hein muto moko bien. Balobi awa nde na Miss Girl TV nde boko découvrir makambo ya bien. Ba qualité ya malonga image ya bien awa na j'ai salé mon vieux hein, na direct kuna na France balobi Pepe qui sanzambi makambo balobi ya yonde umela vraiment mon vieux to lia te mon vieux to lia auto sepela na sepeli vraiment na sepeli makasi oyo bino nyonso oyo bolanda qui vraiment oyo azali servante na bino balobi servante na bino Fifi connexion oyo vraiment azana bino na awa biso boko bana ko Fifi connexion Jean-Benoît na Kitoko Jean-Benoît na Suisse Jean-Benoît na Suisse to saluer Jean-Benoît na Suisse Motomoko bien Beninois les grands Maman Moindo to ko za moi debo mokie hein to pesi lino vraiment ba gros bisous to kutana na mbala sima boko zo susu makamba bien ciao ciao